Oui, bande ko balani ndenge to mesana ko kutana eza 21h heure ba mikolo te, heure ya ko sosola, heure ya ko mona na to sola masula mboka Congo, ni ndenge ko lekala mboka na biso Congo, que demande le peuple congolais, ba congolais ba ko senga ba lia. Insécurité sila, ba tambola malamu, ba mona état de droit yango, oyo bande ko balaka ka ba on tanga ba campagne et ko kisema na mboka Congo. Yango neza souci ya bana Congo. Oh union sacrée, oh soki la muka, et comme na ta auto ko le baboye. Na matoi ya ba congolais ba distraction bande ko boko la ngai soko boza na basi boza na bana boza ba responsable na mabote na bino boyebi ndenge ni prix ya biloko kolia et comme na mboka au Congo parmi ba pays les plus pauvres na monde nous a deuxième à part Yémen biso Congo RDC deuxième pays où les pas donc na C au bazo kufa na nzala eloko ko les até. Tant que tu as tambola kaka na intérêt politicien na politique bozo na ndé politique ni ça mboka au Congo ke ne liboso bozo kosama ba misusu ba kotela bazo kanisa ke ndenge bazana comme ba kenaka ba États-Unis ba Canada ba France ndenge bongisa mboka oyo pays moko te d'Afrique et bonga na sima Europe pays moko te d'Afrique et bonga na sima États-Unis na mikana to tanga pays moko te sauf soki ba na Congo ba na pays wana ba mo ba telemi ba libiete. Trop c'est trop, il faut tout sangana, tout memamboka na biso ke de liboso, wane mboka telemi. So boko la pongi, bozo kita, na ba discussion inutile, ba discussion tribano ethnique. O lebo sola masolo mboka Congo rien. Na oti ko solo la nabino, to zela ki na conférence matin tampone, ça le biso passe mingi. Ba lebi ke Congo ezaki parmi les plus ba pays et ba ko importer na monde, deuxième pays na huile de palme na monde. Bandeko ya Singapour baye awa na mboka na biso Congo kozwa batala ndenge ni biso lona ka banzete wana mais lelo oyo biso bango ko produire plus que le kabiso mboka le ko ya Singapour na RDC na Kinshasa RDC ndenge ba Singapour ata 1000 donc Kinshasa ka pamba eleki Singapour na monene yoka budget mais yoka siko budget ya RDC Sony défi wana banane ba kolongola défi wana eza bande comme si to kozwa to pesa ba poste expérience historique ya mboka Congo ezate non il faut to lukate yango biso comme muso za koloba to koloba ti mboka na biso ko changer parce que yango nde eza ministère on za ba pesi biso bo loba bo finga ne bo mesala to continuer koloba to ko nzimatike mboka oyo ndenge kufi boye dimension ya mboka oyo passe ezali bozo la biso ministre moko mo ministre oyo na vie na ye. Donc, makambo etali ko gérer, à gérer le côté expérience exacte et le comme côté. Même niveau d'études, il y a ça dans côté, mais pour l'intérêt il y a politique. Pourquoi mazan muta IDPS, comme mazan muta lamuka, azam muta inya sake bo PC bonga. Pour refaire souffrir ba congolais, non. Yango ezina maman moko a télémaki ya mboka Congo. Maman, moi si. Alobi, na ko mona makambo le kalamboka na Congo. Kinshasa elinge limwa, elingwa capitale ya Kinshasa. Kinshasa elinge bunga. Na landaki gouverneur moto ya Yambo ya ville de Kinshasa alasaki kini bopeto opération malamu chef d'état yemko kitaka kuna na bande ko inaugurer ko lancer kini bopeto Kinshasa ngenga Kinshasa bonga mama na biso Chantal Mawazo kolo balimatation de Kivu alibika be kotika ce matin na vision makonza mboka oyo alasaki ya kini bopeto elengo na gouverneur ya Kinshasa ngai pe mama Chantal Mawazo na kotika asimate mikolo leki to l'extérieur ba image na commune Kitambo ndenge ataki bopeto ba kire ba terrasse akaboli maputa awa pe mokolo ya lobi moleki akendaki kuna na ipen na rompo ipen ba kire ba komboli makadang ba sali donc kini bopeto na ipen ba bongisi na vision mokonza mboka ba suka ki wana te na suka ya kokire ya kobongisa ba balabala akaboli subi bimbundi ya maputa ba pièce akaboli ba mama apesi ba mama sourire et sengo on te m'a dit par une décollière asuka ki wana te akinaki ti na église à Saint-François na église à Saint-François ba ndeko musu abenga yango Jean 23 ezina ba moyo wana na ba moyo akeneki kosukisa na mesa kuna na kati église wana bolanda bongo descente na biso ya magazine to komi wapi.
Papa na ngai komu na ngama Melene nateka na weza ipeni nasepena mama na biso mama poni muntu te mama pesi muntu nyo ba mama nyonso baza awa tozaka na maputa na ba jeune fille tozaka na maputa aumela vraiment merci ya mama biso ya kotala biso apesi biso liputa yango oyo ato asali salongo tosana mama biso salongo bakomo yango papa tosepena mama biso makasi
totikana na libela na libela tokobanda kosala salongo tozala nsima mama ya biso. En tout cas topesi ye merci ebele atika biso te lokwa toza mpe na réunion ya bato ya mbongo donc akondiri biso ntina suka biso mpe tokokondiri ye ntina suka ekozala esengo makasi lisusu ya koya eza nde bongo tosepeli mpenza makasi mpe biso toza na réunion na biso tokoti mpe epai na ye akondiri biso ntina suka biso mpe tokokondiri ye ntina suka. Lelo bamama bazali kotalisa biso ete tokoki kochange mboka na biso. Lelo feti ya bamama esengeli ezala mpona liputa te. Liputa oyo bozwi elamba ezali kaka elembo ya bolingo. Mais en réalité ezali ete fondation oyo posa na yango ete bolingo ekela misala. Eza na ndeko moko ya likanisi mingi alobi personne n'a le droit d'être heureux tout seul. Esengeli bango bapambwami na mboka oyo bakabola bolingo na bango na ba peuple congolais. E bolingo eza maloba te, bolingo ezali misala. Yango sikoyo esengo ya kotalisa bino mama oyo azwi vision oyo ya fondation amour pour le pays, amour pour le prochain. Mwana mwasi oyo bozokomona, mwana mwasi oyo bozokomona banda bo mwana na ye toyebi na école primaire déjà ye azali kozotu mwa mbongo na ye bande kosala mombongo azotangisa baninga na ye bana mikio bazangi mbongo ya kotanga. Mama oyo bozali komona awa, mama oyo bozali komona awa ye azwi mbongo na bapaya te, abandi koteka lekaye ndi abandaki azokotambwisa na babiro, azokomema babidon na boulevard. Ba maman, nous pouvons lever les défis. Amen. Maman, ba mona yo ndenge ozali lelo te. Soki mutu est tourné, okoki kobongo la situation ya mboka pe ya libota na yo. Et maman ozali komona, je me souviens, ayebisanga il y a 10 ans, que azui vision, azokatisa na boulevard, amemi babidon na ye na basachet, mususu na maboko ake kolivre na babiro, nde azwaka ayoki lokola mongongo koyebisa ye, ete akofongola alimentation munene lokola Pelustor. 10 ans après na misala na ye mike ndoto elati zoto. Vie ya mutu ebandaka na mama yo ndoko banda propriété na wenzoyo yo ndoko changer ipen. Est-ce que toyokani tango tozo silisa wa tozo zongela lisusu ko silisa mwa bosoto etikali wana avant to yamba mama soki okiti boyi neti okende delvo oyo ezalaki alimentation Pelustor yango nde ekoma alimentation di Kivu. Tobengisi yo wana lobi na 13h tozo fete pake na yo.
phosphotol ezopesa biso bamalaria batyphoïde malamu tobongisaka esika tozoteka esika tozovanda tobwaka matiki me mama ye lelo kolakisa biso toyala na bopeto esika tovandi bongo mama mpe aye atikisa mama na ye te na ndenge ya mwa ya le 8 mars apesi mpe liputa mama lata apesi polo bamama basepeli mingi na ye toremercie mingi me vision ya mama bakonzi ya mboka basoutenir ye basoutenir mama po mama aza na vision soki omoni moto aza na vision ya boye bino bakonzi ya mboka bosoutenir ye ntango bakosoutenir mama akosala ya minene kolela po oyo asali ya moke oyo ayebe me ntango bakosoutenir ye akosala ya minene mama akokende tina baprovince kolakisa bamama ke salite eza mabe na mboka tolokotaka basake sika tovandi bamai ozwi mai otobisola bangungi bayebala basui biso eza malamu Déjà, tous en un moment il y a Grèce. Où ils allaient deuxième phase, il y a maman Chantal. Au moment où il y a la maternité, au moment où il y a la magasin qui tammo, l'autre il y a une peine. Tout ça l'autre au sala. Donc ça tout sala. Au maman Chantal au sala fonda pour il na mis sur battu. Donc au bout yango, à monter en bandoki. La rosa la paix monde naé, attribué sur le monde de la réalité. Après peine, à bas le moment là que tous en la première église catholique. Otoza lelo na Jean 23. Donc tu es comme ça la musala enseignement que l'on la salité pour l'obé ali Pâques. Donc le lobby sont bénéficier na bénédiction tu n'y es pas prêtre mais tu n'es pas seigneur mon co. Donc on a eu peine tout ça qui musala kaisala. Awa tout ça là ensemble. Et on appelle ça ensemble merci. Na makasi o na bolingo zo pe sa ma Chantal. Na sengi na ba konzi ba autorité ba partenaire. Ba mona musala bolingo mama za ko sala. Ba ya ba soutenir fonda propos ke ne liboso. O alingi biso ala na lokola mama. Ba mama ni amitema malamba ngwala. Donc abotama mama uta sakana libu mama na avant mama na ebaye. Donc abotama ki femme atandaki loboko pona bénédiction ya kolongola mawa pa bana mboka Congo. Tala le réalité ya ngwala. Fonda Pro et Olaxanine. Rali fondation. Il y a amour, il y a mboka et il y a prochain. Na bansi na likambo et salami lelo. Na avant midi to zaki na ipen. To sali mosala, wanyaki mosala ya mboka. OK? Alors, to yé to zongi na pokwa o to sa mosala na Jean 23. Ya ce que mosala nai. Mosala ya Nzambe donc le prochain. Là to le balikama prochain. Toi on a déjà bolingo ya moninga. Na banzi na première étape maman kendeki na hôpital ya Kitambo. Asali ba œuvre sociale. Œuvre sociale on a ezani yali bolingo ya moninga. Lelo na ipen tomoni. Mama kei apesi ba polo et apesi pe maputa. Na ba maman ba kiwana vraiment zalelo komoko même bato ya pen ba mama balobike c'est pour la première fois le kwana et salama na yango donc commentaire venez mingité mais to bike maman a bombela so ba surprise fondation yo fonda prozo bomba ba surprise et belé
En tout cas, ya liboso tokumisi nanu nzambe po nyonso tokanisaki tosala na journal lelo tosali touti na IPEN tokutani na bamama batekaka na bawenze tomoni mama apesi bango maputa apesi bango bapolo tosali salongo tosuki wana te tolobi te toya kosisa na église toza awa na kitambo na église ya Saint Léopold toza awa tosali salongo elongo na bandeko mosusu. En tout cas toza na esengo makasi nzamba pambola maman Chantal na likaniso aza nango abakisela ye mayele po makambo eza ebele ya fonda na kati na fondation foto sala nzamba sunga ye apesa ye makasi apesa ye longue vie po aza na biso to continuer projet na biso ti na suka kokita na biso na IPEN biso to sepelaki kosala quelque chose po ezali mokolo ya salongo d'abord o epesama na leta na biso ke sengeli samedi nyonso ezala salongo tongo nyonso ti 10h nde yango tozwaki pe courage wana ya koloba tokita na terrain ya IPEN na wenze sika bamama na biso batekaka balekisaka journée na bango mobimba bazoteka tokende nano to visiter bango lere tokomi wana tokuti mwa salite eza tout ça nde tolobi ok to sensibiliser nano bamama biso nyonso tokota na kati ya msala nde yango wana pe biso nyonso tosanganaki na bamama na biso baza kuna komite na biso oyo deja efanda depuis kala eza kuna nde tobandi siko misala toyaki na biloko nyonso ya msala tobandi kosala ensemble totie propriété après kotia propriété nde tosepeli na bamama wana tosepeli na baetudia bazalaki wana na bato mosusu oyo baakompanyaki biso na ekipe na biso ya ASECO oyo tosalaka nango toujours. Conseil na kopesa na bandeko eza koloba boye ke normalement président na biso ye moko akoki kokoka eloko moko te soki président aza na peuple te seke président wana akosala eloko moko te alors il faut mutu na mutu azwa mwa courage wana ya koloba ke nga pe parti na nga ya msala yango oyo ayeba koloba ke oui nga pe nasala pare na nga des choses. Et c'est pourquoi biso to telemaki Fondation Amour pour mon pays, pour mon peuple, nde tozo sunga pona ko meka kotia bopeto, mais sauf que toza na souci ya ko sensibiliser batu pona changement ya mentalité. Conscience ya batu vraiment esala parce que président yemoko akokita na terre bisika nyonso te akende ko sala. Mais mutu akoteka place ya salite atiki pe salite wana akei lobi pe aya ateki kaka na salite wana akei lobi ateki na salite wana akei or ke soki mutu aza na bilanga na ye il faut sarcler il faut kolongola kamatiti po manioke bima ya minene masango bima ya bien alors esika pe mutu azoteka nde bisika na ye ya bilanga nde yango wana biso tozoloba ke toko kita na terrain mobimba ya Kinshasa toute la ville ya Kinshasa to meka ko apprendre batu esika ozoteka oyeba kotia propriété po o attirer pe client o yanaza na mutuka atelema asombe pa na yo parce que soka moni mwa propriété solo ya masube za wana te solo ya nyeza wana te lokola ba salite mususu to bimisaka izalaka vraiment oyo mutu akoloba te soki akutani na salite ya bongo te akotelema à l'aise pe akosomba eloko pe ayebi ke na sombi eloko nanga eza propre nde eloko wana ezo tindika biso tokita na batere songolo na bamilie songolo poto kaka kokotisa idéologie wana na kati ya mitu ya batu ko sensibiliser batu bazwa conscience ya koyeba biso moko nano kosala misala. Oui bandeko balandi bomoni ndenge ezalaka boye nde to kosenga mokonzi mboka alobaki boye congolais nyonso aza na makalisa malamu ere yango oyo boya tosangisa tosangana na mayele tobongisa mboka na biso Congo mosapi moko esokola kelongi te misapi 5 esokola kelongi mokonzi mboka belelaki na motema moko ba mama o bayoki mbele ya mokonzi mboka lokola ba mama Chantal Mawazo bango ne ba remplacer ba Esther na biso ba Tabita o a Bible lokola ba honorable Christelle Vuanga lokola ba honorable Christelle Vuanga lokola ba mama na biso Chantal Mawazo de ba remplacer ba Tabita ba remplacer ba Esther o a Bible mama kotika bana Congo te Congo na yozora histoire ya 1992 jusqu'à nos jours 2021 passe oyo ba Congolais bazo ko traverser soki bino ba mama bo telemité na yebité makambo ko lekala mboka na biso Congo eza passe mingi
nazomona bandeko baza kobenga parci par-là bandeko bakoloba makambo bazolela pasi na mboka au Congo. Ndeko na biso moko azalaki premier ministre na mboka au Congo. Auti kosala conférence esalinga pasi mingi. Nayoki pasi na motema na Congo na biso pour ça là il faut un diplôme d'état. Pour ça il faut à graduer. Pour ça il faut à licencier. Mais le bien très important pour la boke binyosu a tuni boye. Paul Maurice à Sala Combo à Zara diplôme ni. Okito à Zara diplôme ni. Patrice Emery Lumumba à Zara diplôme ni. Mutaka Savubu à Zara diplôme ni. Fumukimbangu à Zara diplôme ni. Pour nous avoir des diplômes comme les a gradué les a licencié, il y a des bon samboka oyo. Il y a des rejoindre ngo to on a cerveau ya ba congolais. Diplôme de ma licence wana. Mboka les autres pour badani. Badi bazaki entouré pe menya Kabila, ba professeur, et ba talent, et ba États-Unis. Il y a Asie, il y a Europe. Il y a 18 ans, la foutaise. Toujours la souffrance du peuple congolais. Tant que les gens ont histoire de Mokili. L'homme le plus populaire au Brésil, Lula, a un diplôme. Tant que les gens au Congo, ils ont besoin de place sanitaire, pour servir Mboka. Bon, le gouvernement a bâti la place. Il y a des gens qui ont été dans le Mousapi. Gouvernement oyo oyo ba congolais ba espérer mingité parce que ba tebele ba souci à peuple té ba soif de servir le peuple congolais té ba yé pour intérêt politicien ba servir ba politicien ba servir ba mentor na ba politique ba servir peuple congolais té bon la ndanga boke binyo surtout besoin de même ministre il y a 23 ans ministre 23 ans boye bisanga mutu 23 ans na Congo à cause de la valeur du diplôme d'état expérience ni azala nango après papa na yazeli ministre to papa na yazeli député donc asali bourgeoisie bon PC poste ministériel avec ça musala ni kuna expérience ni azala nango manque de leadership balebi la iso ya mboka au Congo mboka la Singapour bala kozwa ba plantation ya huile de palme a na mboka na biso ya ngambi mais le lo yo biso to kozwa huile les autres à Singapour des autres awa mais baba ndeko zo yango awa donc les pays les premiers pays producteurs ya huile de palme na mboka na monde deuxième pays les loyo bango ba ko zo ba plante ba nzete pa na biso aya mike ba ko na kule na Singapour ba aussi poste na biso congolais manque de leadership donc ça de yebi ngala za manager bino to ko manager ki manager ngo to ngona ngo pété parce que mboka au Congo Kinshasa so pour la nini pour la besoin joati Kasaya Koufi, passe souffrance. Maintenant, mboka zo kufa. Professeur zo Kasaya zo kufa. Bazo te la bière moro 9000 francs congolais. Pour me la scole te Beaufort 9000. Pe place la passe, azana nzala, azana souffrance. Mais bazo te bière moro 9000. Akosango wapi. Ya kolia nan malamu te. Maluma tonda muda zo te ka batol. Azo nga bilo na kata ndako ba 40 le tira pour alia. Maintenant prière masanga. Conditions de vie sociale de comme ça c'est difficile. Oye awa na Kinshasa. Passe ba kino bazo mona. Na yebite soki ba kinois ba sala ba politicien Congo nini. On est punition moko boy. Ba tunyo so ba leka ba gouverner na mboka na Kinshasa wa. Ba za ba paya. Na biya ba tunyo so ba leka ba gouverner na Kinshasa. Ba za ba paya. André Kimuta réunion so pendant 11 ans sur 10 ans. Ala sénateur wa pia kwangu. Donc mbongo nyoso ayibi azuna Kinshasa awa et que les terrain ba na kwangu. Jacinthe Ngobila, gouverneur actuel, Azabongo Eli, Yama Indombe, gouverneur de la ville de Kinshasa. Alors, ça peut mettre un Yama Indombe. Yama Bakinois. N'a habité pour être 43 députés professeurs besoin à peu près 40. Par contre, ça va Kinshasa. Il y a Kinshasa. Se retourner, il y a 0 de Sotraz à habiter. Il y a Itik à habiter. Il y a SK. Il y a Fula. Il y a MB. Il y a autoservice. La commune de Kinshasa, c'est Babani, ayebi le kombo côté, malé kozwa, ngwende ya bana Kinshasa, dans le Kinshasa solo. Insécurité. Moutou a député provincial de la commune de Matete. A natif de la commune de Matete. Ayakoya. Ce n'est pas papa Koulou, ce n'est pas Noko. Dans le commune de Matete, n'est pas poli. Yéma beaucoup de titres jusqu'à présent. Afin de rentrer à la commune de Matete, c'est la monga foule. Mais il y a la commune de Matete. Pas signé sur la Matete. Et aliété. Mais bon, mengo la vie, il y a pas la Matete. Papa on a beaucoup mais dans la zone bien député provincial de la commune de Matete. Bazaki Mamira, là j'ai Kokomulu Gérard. Bala 2006 député provincial ko la yé.
mais le logo je koko arrêtera comme ça point chaud arrêt mais ndeko wana nenga kutaka matete na ba poto ya Mobutu ba le on la minda na 2006 ti lelo ba poto et comme ba toiture d'église et si na matete na ba kado Mobutu atika na ba terrasse et kufi matete poli illumina solo lelo to so beta masolo ya mboka Congo to yebisa kibino ba ndeko ba Rolanda biso partout olingo somba lupango olingo somba isika ozo place kotika souvenir pour na bana na kata mboka Congo benga tuna parce que na Kinshasa na ba chef coutumier na ba chef de secteur na ba chef de groupement mingi ba aventurer mingi ba aventurer ils ont fait dédoublement ongane successeur ongane vous héritier ba de so confondre ko za nganga na ko za chef coutumier bolanda makambo leki kuna komina monga fula toza bona mitendi makambo ko leka la concession ya papa na biso Bisei Biansuka Ferdinand akufa azwaka contrat munene kuna komina monga fula etandi munene papa na akufa maintenant akufi chef à groupement Guy Nzonzi papa na azwa contrat de bail makambo nyosu urbanisme habitat makambo tout eza a bonne et de forme eza ba kadam obo image bozo mona wana mais ba fandi kala papa na kufi chef à groupement Guy Nzonzi habité ne ba mesana ngate na teka keza di papa na kaso inoko na ngai ngana ebi contrat wana te ngapa na ko teka na ndenge na ngai akeko koluka bandeko ba policier ba te ba auditorat ba komi ko tracasser ba tu na kati ya concession ya papa Batu Bizei papa Bizei Biansuka Ferdinand ndeko na ngai oyo kolanda ngai soko yebi ko somba lupangu na mitendi na komina monga fula na concession Bizei ezali concession ya chef à groupement Guy Nzonzi te eza concession ya Batu parquet général et c'est de suspension de travaux Batu so ba ko tonga kuna to boyi le benga biso o bana kolela na le bien to na komina monga fula na quartier mitendi eza na kadam wana na concession Bizei Ferdinand papa il s'akufa déjà mais na tango ozo zali botoko le baboya c'est pas problème parce que makambo ko le kakuna eza malamu mingi pilate yango moni papa Bizei ba lebi boye concession Bizei parquet et confirmé document na bango oyo azwa na babela monga fula ndeko Guy Nzonzi bandeko tiba kolanda ngai oyo azoso mabele ya mitendi wana oyo azoso mapango azoso contrat pa ya ndeko Guy Nzonzi na ba policier mitali yo okolela na munoko ya mboka ndenge ngoyi mulunda ayebisaka Tshisekedi lelo ye moko azolela wapi na munoko ya mboka kuna na Kasapa akolela maintenant ba yebisaka yango Tshisekedi ayebisaka okolela na munoko ya mboka ya tsaka tembi lelo akolela kuna aye mama ni azolela na munoko ya mboka na Swahili kuna na Kasapa tant ba yebisaka tsaka tembi na boyi bandeko bokolanda ngai bi bolela na munoko ya mboka lokola ngoyi mulunda bola na makambo oyo de groupement Guy Nzonzi azoyebisa bino te concession Bizei Isabelle et bien la contrat à bonne et difforme eza abat bola na mo estre muke na commune ya monga fula parmi bateau pourquoi ça va est-ce qu'on a eu à conserver au camarade il a été là bon hein étendez ba camarade mais là bon autant merci bandeko balandi ya to comme moi bibotu kolanda bongo réaction moi image muke na telebino image les images de référence oh nyonso yebi ka torengi na kata site oyo ya concession Bizei ayebake Bizei ezali a bonne et difforme na mikanda nyonso tu ya location ya place wana oh auditorat oh la police na bino ba boza place wana to komi wapi to koti déjà makambo wana to kokita na kata concession wana monsieur le numéro 1 auditorat général de la République monsieur le numéro 1 à la police ville de Kinshasa dans le but déjà la pesi bino déjà invitation na ngai nazo kita na kata concession wana na yeba na pesi ndingisa la police bakende kokota kata makambo ya batu ya mapango baza ya document nini le pango wana za mikanda a bonne et difforme eza la concession Bizei yo de groupement Guy Nzonzi ozali mwana soki papa na mta kaka basala kaboya soki papa na mta teki bale bakabone bale neto bale bakamba l'état moni ba document ozala kala
so ozu process il faut landela oyeba est-ce ba document zo ki yango ndenge nini l'état a confirmé les candidats à bonne et due forme donc ba faire courante yo il fallait ça yango yo ko teka biloko oyo sengi teka te na minute o lukisi problème donc na yo pe oza poursuivi bambongo ba bozo liaka surtout ya banda poteza bambongo ya pasi ya nazo pekisa nazo ko belela bande ko nanga boti ko so mapango na nzela ya Facebook boti ko so mapango na nzela ya WhatsApp boti ko so mapango na nzela ya Fiber benga tuna yaka to comme wapi itaga 120 place magazine ya bana Congo ezali tuna biso to pesa directive ko so biso mbaso mbate ko lela to beleli kuna na komina monga fula quartier mitendi makambo ko leka ate famille bizei na Guy Kinzonzi